Encore jeudi, une autre victime, ils ont échappé à la mort et à une vente des organes dont ils étaient présentés comme un produit à vendre à plus de 700 000 dollars. Avec 400 000 dollars, nani chauffeur nangai ateka 300 000 dollars. Kabangwa sola na mundela na bungu. So mundela na kuboya biso iko balongo akabare ndi asoma yango. Asola na bungu. Ate mail libre pe appel vidéo azola isabiso. Mbote bandi MDG de TV mafuta sikiseli ngabino na grande dame kana kata actualité nzama mona papa mbolanga bino to yeba mbozole kana mboka na biso bandeko babolingo makambo ya somo ya mawape ya pasi oyo ya ba kidnapper ya ba criminel ba ko bomara bato ya mabeko leka na likambo bandeko ezali ete na bakonzi bao baza censé ya ko protéger ko battre la population peuple baza inclus na kati ya makambo. Tozo tshela bino bandeko témoignage ya moko ya ba rescapé ya makambo oyo sali pasi pe mawa boyo ka endenga ko expliquer ndenga koloba bazotuna soki bato oyo peine de mort ezonga basana bango nini bacha bango na prison bandeko bato so bachi bango na boloko ba obima na bango ebandi nango lelo te makambo. 2 ans passés to mona ba jeune moko bakangaka na ya ba métis bazara na kati ya ba bogar bato bele ba monara bango. Pour votre information bana mibalo ba lelo ba en liberté et baza pe na kati ya circuit oyo moko mususu David Lomata soki Lomata ndeko ba monaka ye aza na ba photo parce que tabakangi bango ba botoli bango ba téléphone à moi mobile o azolo bakayiba 150 moto ou apesa magistrat 750 dollars magistrat tikai. Imaginez muto abomaka bato bakangi baki basa monsieur bakote na boloko mafuti a coopérer na magistrat pesi magistrat 750 dollars magistrat tiki na yeye ya bomaka bato ayiba ba moto na bango bota à niveau sko bato ba bomaka bato ba boma déjà combien de personnes ba inventra mabuma combien de personnes batu boni ba limwa babunga ba mona na soute na ba famille bango po bango ba boma bango bolibozo bango botia bango na boloko po lobi ba bima. Mais non, ça n'a pas de sens et ba changer na bango pété parce que l'on monter là que ça va changer et ba colonel na kati ya makambo yo ba policier na kati ya makambo donc bandeko eza mawa mingi pona mboka Congo. Bato baoloba ona pasi eleki yango wana magistrat azanga alipa na ndako na ya solo wana magistrat azanga alipa na ndako na ye po akende kondima ba corrompre na mobomi muto abomaka ne bato na bopete miko nyonso bato bazokufa ya oboma et apesi yo 750 dollars otiki ye. Eza passé les amis suivants et nzambe na yebi même pas sona loba nini bandeko na nga to sambela pona mboko parce que niveau Congo ezokende on dirait na bulubwako on dirait vallée donc etikali ka mboke baluka et puis donc mboka ngo limwa so pe bato so ba kufa so pe en fait c'est compliqué cette histoire. Que Dieu nous aide. Na Twitter, na Facebook, j'attends vos réactions parce que trop c'est trop. Monsieur Kalala. Boyoka monsieur Kalala bandeko. Frédéric. Bonjour. Na rejoint temps mingi te. Na ndimi ko peso maloba parce que ozali moko ya bato bazali ba victime ya makambo ya kidnapping. Mais heureusement pour nayo tozana lelo ba organe bakatite. Ba Congolais bazolanda. Balingi ba yoka lisolo et bandaki nini et salamaki ndenge nini. Vous se retrouvez à ndenge nini alors que ozalaki censé babo mayo baboto la organe nayo. Et bandaki ndenge nini pour ba lever. Papa Sango, merci beaucoup pour l'opportunité au Pessinga Lelo. Na lingina pesa témoignage nangai surtout pour na ba Congolais surtout bazolanda biso. C'était un certain samedi, na salaka quelque part dans une entreprise privée pour ne pas citer les noms. Kaka ndenge zalaka naza na kata département oyo esalaka recouvrement ya makambo mbongo.
na sali recouvrement na ngai et okoma que non j'avais un client mosusu fallait na rejoindre na limité pour récupérer l'argent na ndenge na kutani na ye apesi nga mbongo le temps nazonga na caisse nasala dépôt à la banque là où je devrais faire les dépôts na niveau à Victoire na kuti caisse ezalaki ya déjà ya kokanga donc c'est-à-dire nakomaki na mwa retard d'où j'étais maintenant dans l'obligation ya nakende TV okuna na ville bakangaka 13h opita 14h na koluka transport pour na bato mosusu bakozala bayebi bakondima te ke na bandozo transport j'ai un problème avec ma voiture oyo fallait na bima nango na bimaki nango te parce que nazwaki panne d'où j'étais dans l'obligation ya natika mutuka nazwa pe transport lokola tout congolais azozwa transport. Alors il coïncidé que par ville je m'étais dit bon nazonga kasi na mbongo parce que la salle ka bongo des fois ceux qui na commis retard par rapport à fermeture ya caisse nazonga na mbongo na ndako ayeko zo appel ya camarade nanga moko El Shaddai et tokutanaki na ye na niveau sayo après wana tokei tovandaki moi quelques minutes na niveau ya Willery. Après El Shaddai ayeko zo appel babengi en urgence akei atiki nga bisinga que non nakoma nano na yolo je vais revenir après toya to solo la to lekisa soirée na biso comme d'habitude nga pe vi que nazali dia na mbongo musala epele et coïncidaki pe que le même samedi wana bafutaki nga pe na salaire na ngai ya musala. Je me suis dit bon lokola naza na mbongo ya société na mbongo na nga moko je dois d'abord arriver à la maison natika mbongo na se décharger et puis na zongela moi kovanda place na vandaki na Willery. Je me suis décidé maintenant à traverser dans un transport. Na komi na rond-point Willery, na kuti ba mituka ezalaki moi ebele. Je vis une voiture IST. Bandeko bozoka ndenge ndeko na biso azo expliquer likama ekomelaki ye tozala toujours attentif toyoka. Nathalie liboso nango je vis un officier supérieur. Na grade ni colonel, lieutenant colonel, mais colonel full, Anthony. C'est là où j'ai eu l'audace parce que biso tout au début il y a insécurité dans la ville province, il y a Kinshasa, insécurité dans presque partout. Mais quand je vis l'officier supérieur qui était là devant, ça m'a motivé que bon, quand même officier supérieur Azali. Je crois 17h 18h. Quand je viens officier là, les motivé qui ngaï que non quand même officier supérieur Azali na ko matananga mutuka. A koti na ngai pe na mutuka. Après il y a eu batumi balé baye bakoti et les chauffeurs a démarré la voiture. Donc koti nyangwe to leki chente kenteke ya arrêt moko boyana arrêt major. Malamako je vis les chauffeurs atomoli ba vitre no semi balé assis. Voiture ezaki fumée. Bon, fumée il y a d'origine, hein. Bah, oui, il y a d'origine. Mais tant qu'on a côté qui nous surtout ezaki na C. Au moment où il a démarré, tout comme à niveau il y a arrêt major wana. Chauffeur a matisi ba fumée nous surtout. Les temps qu'on a zolo mais chauffeur mikolo il y a insécurité dans la ville province il y a qui na silis pas même phrase nangai. Or il y avait un autre monsieur à niveau à coffre. Abimi, Kobimao Abimi, il avait un produit du genre neti parfum. Au moment où moi je parlais au chauffeur, appuyé na produit wana, donc on n'a même pas fait une minute. Et ça produit très efficace dès lors que ceux qui appuyé en haut, bazo imposer yo olala, malamoko au commis faible d'office, il faut naka olala. Seigneur Jésus. Il coïncide salamaki pe bongo tina ndenge tokei makamyo surtout na yebaki na ngatene to bando kende na yeko sutuka Jésus tokomi dans une grande parcelle. Il y avait une maison là au milieu de la parcelle. Produit en gros apparemment ça a un délai tant bazo pomper biso et ça la 2 heures du temps tout comme 2h30. Je qu'on a zoni manda mais je me suis retrouvé sikoyo na kati ya muto bazo bimisa biso kona ko bimana biso na kuti ba officier na ba minduki bien armé na descente bazo bimisa biso que no pour tozaki deux victimes na ndenge to yaki na mutuka wana na descente bazo bimisa biso awa soki omeika ko ganga oloba zo boma sur place to kiti na biso pe wana
tokotiti na ndako moko boye wana oyo batongaki na kati ya ndako, c'est-à-dire une parcelle na une maison là au milieu. À côté na biso, on a trouvé un grand salon, on a trouvé plusieurs chaises. Ce que j'ai trouvé étrange, nakutaki na ba mineur na kati ya salon wana. Nzambalola bana banani. Biso mibale bavandisi biso na kiti to. Bana banani nzambe nde bato abonde bino bolingi botika. Bokecha na boloko. Il a pris son téléphone. Oh mon Jésus, bana bato so bana banani nzambe. Azaki général. À peine d'arriver. Tata nzambe na ba général na kati, ba généraux na kati. Biso tolali peka na kiti wana. Là c'était la nuit du samedi, tolali peka wana na kiti. Eloko moko te na butu ba solisi bino te eloko. Tolali kaka na garde. Donc veut dire na porte des policiers balataki ba masque mamo na bango pesate na minduki mesa moko boya munene likola mesa wana pe ba arme po biso bakangaki biso neti mwa chaîne tango zoko mo bali na bakiti atandi bino mwa chaîne bakangi bino tout déplacement tout mauvais signe surtout ba retirer. Ils étaient vraiment déterminés, bien armés. On a passé la nuit comme ça. Le matin, il y a dimanche, ba téléphone na bino eza wapi pendant ces heures là. Pendant la nuit, la téléphone, nous étions là, plateau, une grande table, on a pris nos téléphones, je ne savais pas, mais on nous a demandé que les téléphones, on a placé ça à la table. Et puis, téléphone. Et là, on a passé la nuit comme ça. Le matin, il y a un monsieur qui arrive. Bandina au tozalaki na ya bengi akomi wana apesi ba identité na nyonso wandaka wapi osalaka nini pesa biloko nyonso tozala bimisi mbongo na ya zaki nango telefone nao yango ndeza dia na mesa pi telefone na yo azui telefone na ye ba attaché yango na papier ba biloko bazokomile na kati ya papier komi pe tour na ngai ba bengi ngai le temps que j'arrive bala moko ya un appel et continue na téléphone ngai au téléphone ngai yamba mutu wana yebise ko dans ma campagne pour rappeler après oui okuta exactement na yambi mutu abenga kinga Petro to matin dimanche c'était un ami Eyenge El Shaddai abandi les jamais yo moi sina zo lukanga yo lali wapi to mona mona et non El Shaddai na za musika na za na ma campagne na ko expliquer makambo na après to okuta na poko. Et après, bango bakati ringa appel. Et tant bakati, il y a eu plusieurs appels banu koko tande ba yoko boya na yamba. Mon Dieu. Bisinga bisambo nyo soto zanango na bimisimbo ya batu. C'était vraiment montant ya monene pour ne pas peut-être dire les montants à mezaki mbongo ebele. Puis na salaire na ngai mbongo nyo soto pesi bango. Seigneur Jésus. Basili se entendre ngai et puis tovandi. Après quelques minutes, maintenant, les colonels, le colonel, je ne sais pas si il y a un autre colonel, la commuana, ils en tenue. Tout le monde est colonel. Pour la tenue. Oui, ils étaient en tenue. Grade dans bango. Grade penda, colonel penda, mais on a su qu'autant de choses, la tagi babiloko, yoko, repérer, la passe. Vous avez déjà dans ma péka, non, c'est un colonel. La commuana, a bien moninga, non, mais moi, cette semaine, j'ai beaucoup travaillé. Yonde faut qu'il notika colis. Tu vas bien avoir un colis. J'ai vite compris. C'est que déplacer. Mon Dieu. Je suis fatigué. Ça une petite palabre là jusqu'à tel point que l'air général, c'est lui qui chapeautait. A appelé au téléphone et a proposé que non, yokendotika, je vais voir ce que je vais faire. Papa Sangongai na kati ya motema, je me suis dit nzambe lokola. C'est comme si on va nous déplacer, mais dès na moni la ligne na bango tokobima en dehors ya Kinshasa. Na mutu na ngai, je m'étais dit que na ebi ke kobima Kinshasa, nous allons trouver plusieurs barrières. Peut-être à travers la barrière, ceux qui battent les biso interpellation, peut-être. Na kobi kanazana banamike, des petites filles là, je me disais comment est-ce que je dois laisser mes enfants comme ça. Zambe kanisa. En tout cas, je priais vraiment intérieurement. This is everyone's favorite high-pressure handheld car minene bozoyoka ya minene ngoya o babengi biso wana nous étions nombre de 8 tokoti wana siko tokoti na mutuka yes
sans plaque. Ils ont fumé. Fumé sans plaque. Les temps biso tozo kota, colonel mususu aye, bakomi lokola mibale, anteni, oye moko, ye moko asimbi volant zokumba mususu, abandi liboso biso tokoti na sima fumé. Na kokota kaka na mutu kambala moko, je produit na bango wana, bache biso e ungi total. Na ndenge tobimi. Tokei. En tout cas, je n'abandonne idée kutu teke toke wapi. À un certain moment, mutumo boya mekineti moi produit wana esili na nzoto, on fait la jour. Parce que na la circulation tant on constater que mutu alinga na ba comprendre déjà que produit wana esili on ajoute notre papa kisi dose nzambe na nzela ngai oya ngai linge sila na eko réfléchir bon na bouger pinate je dois au moins observer tout ce qui est wapi finalement. Et tout en étant kovanda kaka na ya swana. Papa sango ce qui est grave et ce que je déplore na mboka na biso yo. Toutes les barrières oyo biso toleki nulle part na moni place batelemi si mutuka de ça sans plaque parce que na zela je vis d'autres véhicules oyo batelemi saki yango c'est comme si babando vérifier ba contrôler mikande tout console. Malheureusement, notre véhicule n'a pas été contrôlé. Vous parlez de quelle barrière? Bozo qui est la barrière Nini. Vous parlez de quelle barrière? Bozo qui est la destination Nini. Destination naïko yebango après. Mais déjà en partant, moi je n'avais aucune idée. Ma barrière, ni tout qui était l'ennemi. Mais où y a biso wana écouter les matins. Il vous a sens contraire. Yango il faut les vers vers. Comme kuna. Mon respect mon colonel. Bakati. Mawa. Donc, vérification à mon côté. Donc, l'équipe vert. L'équipe, tout qui va mettre comme ça, va contrôler mes bisous, tout l'équipe n'a biso. À un certain moment, va bâcher sur ce produit n'a pas moi. Ça veut dire, binonio surtout boza, na kati ya mutu kawana mutu kozwa dose na ye, olali biso. C'est là où je me dis que des places où Nzambe peut-être aboui kotika ngai Nzambe aboui na tika moi sinabana peut-être on a kufa ya le monsieur bando entendre biso wana tant to avancer liboso alomina colonel mais mon colonel mais jeune wana il tout suivi quand même après simbongo ebele y compris na mbongo na yeba futaki tout consommer toujours quand même mbongo ebele est-ce qu'il faut ka to koma na ye to bwa ka ikuna colonel abi jeune o wapi o wana kuna vandi na kongo est-ce que mbongo ebele est-ce qu'il faut ka to koma na ye c'est là où maintenant le colonel a payé mon dos de bon OK c'est bon la deuxième virage Wakai. Oh God, Nzambe merci. La grâce, c'est ce qu'on appelle la grâce. Aïe. Ndeko atikala ki mawe. Sodawana aibishi colonel pe asimba mi na moli manzambe ndengai tokomi na deuxième virage balobaki wana babwaki nga libanda na se retrouver na chaussée na se retrouver na canal babenga canal terrasse bango bakei vers manangai natali molili ya makasi natali na sima et bon liboso montagne batikeli yo téléphone to bakena téléphone bakei na biloko nyonso ngai babimisinga kaka batikali kobeta bino te bazobeta pete baza pe brutal pete problème na bango kaka leur produit est vraiment efficace na makasi babana mabino na destination. En tout cas, je n'avais aucune idée parce que alors on s'est retrouvé la coin je vais comprendre ça ngai na se retrouver tant babwaki ngai na butu penda na yeba PRPT na avancer liboso dali liboso na moni barrière soda moko avandi alali na ba mususu avandi na kiti je me suis dit zalo les gars qui place on a pas contrôler biso ta na risque na koma sur place on a ce qui bateau ba yebi pe shida na bango na bangi na bobangi wana je viens trop na potika kana vandi na cheka kama corona na mai c'est comme si ba pompaki nga sous produit wana na lali lisusu kaka wana eloko yoko la musanga ya après ezaki seconde malili na on a ki malili na la muki naza
wana siko moi makasi na telemi. Bon, c'est bon, le voilà, on a une journée lignée banda. Là, maintenant, c'était la nuit du dimanche, donc, il journée lignée banda. Na comme Kassinan, la police n'a tout na bango ce qui n'a pas de précis. Je suis arrivé, na comme une barrière, wana, un policier, babane, mzee, bino, balekaka, batuzo, les kaka, ah, batuzo, subozo, contrôler, musu, subozo, tika bango verbe. Ah, monsieur, yo, likamononi. J'ai vite compris que non, balinga compliqué, n'a pas Yo boza muluki makambo, Oh. Détail on a expliqué non mais aidez-moi au moins là il faut na koma Kinshasa nazana no wapi awa yo expliquer que non yo awa ozala kisantu nazana kisantu il faut nazonga Kinshasa aidez-moi na zo mutuka nazonga na Kinshasa babandi singa wana mituka ibando ya penda mituka avec une grande vitesse ikomi na musike epesi minda afongoli pesi minda afongoli bade mawa kuma na yeko kota na mutuka moko boy wana ya Noah ibando uta matadi na babiloko na kati bilokos na eko finana sika mutu wana basenge kutu kobondela bando linga pete abi na nzela to memaka ba inconite to yebani te ba insistaki na yeko kota na mutuka wana etikinga na matadi kibala nde na yeko zwa moto na komiti epana na ndako. Jésus. 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 Je m'étais dit que non, je dois au moins vous appeler. Jésus. Jésus. Il y a vraiment l'insécurité totale dans la ville de province à Kinshasa. Et Et par rapport à ce que moi je vécu, je pourrais le dire tout haut que une grande partie à bateau, à semer, il y a insécurité. Je pèse bien mes mots, c'est quelques officiers. Par rapport à ce que moi je vécu. Une grande partie au bazar à la tête de la ville province à Kinshasa, il y a quelques officiers supérieurs au bazo commandité et locaux. Moi-même je vécu ça et si je suis là c'est grâce à Dieu. Je ne sais pas si vous me donnerez peut-être l'opportunité aussi de faire peut-être quelques propositions au gouvernement par rapport à cette situation. Les propositions, on va le faire à côté parce que je suppose que Ozana nous traumatisé par rapport à ce qui est arrivé. On ne peut pas parler tout librement. Je pense que l'occasion au salle à la ronde, comme on le dit, on verra peut-être dans quelles possibilités nous pouvons t'associer pour essayer peut-être voir aussi les généraux si on peut vous mettre en contact pour vous permettre de mettre quelques éléments à sa disposition et vous permettre à notre service de sécurité de mieux faire le travail. Messieurs et dames, en conclusion, pour prendre la troisième partie de l'émission, ce qu'il faut retenir ici, ndenge na lobi na bino bandeko, esengeli to collaborer na ba service ya l'État. Esengeli yo koma moninga ya l'État, oyebisa l'État makambo nyonso ezosala. Moto ya zoboma baninga po bakata bango ba organe. Azali ndeko na yo, azali chéri na yo, azali mwana na yo, azali grande sœur na yo, azali voisine na yo, azali mwana classe na bino yo yebi. Dénoncer pour se sécuriser d'abord et sécuriser ton entourage. Moko na moko a dénoncé pour sécuriser. To collaborer na police. Tous à la vigilance. Tous à la bandeko bouti kolanda bouti koyoka commentaire à koche ezate epesi pasi pe mawa que dire yango les amis to sambelaka to bondelaka oyebi te longo bima na ndako singa nzamba batela yo abima na yo pe azonga na yo po oyebi te okutana na nini okutana na nani. Pour votre information makambo yaka na Afrique te makambo ezaka na Congo te makambo ya partout dans le monde entier, surtout bana bazara kaba victime na Europa wa na ototanga article mo na journal il y a quelques jours passé na mboko nga nazali na centre-ville ya Angleterre ya Londres. Police asali constat bazwaka ba benga ngonini ba rapport ou encore ba cas ya ba disparition ya bana chaque jour presque bana babungaka et bana wana motuneza bakendaka wapi nanya yibaka bango parce que mwana de lui-même akoki jamais kobima na ndako na bango ibimi akei na yakei non ana ndako bakendaka wapi. Et
na Kinshasa, na Congo Kinshasa, soit disant bato mosusu baoloba no eza mpona pasi bato baosala babiloko oyo oyo baokende koenlevaka bato mpo toyebi ke eza mpo bapesa bango mbongo mais siko bato wana to mpe baorgane wana baotekela yango banani to baopesa yango nani yana bamindele moko tobenga yango basociété oyo baza en contact avec tous ces gens là nzambe na ngai bamakambo ezaka mawa mingi ya pasi oyo baopesa bango parce que ndeko oyo boyoki na ebandeli abeta lisolo ya contact ya cop na mundele soki mpe $700,000 na mutu soki $300,000 de 700,000 eye boyoka na bamonta boyoka bamonta wana babiloko wana eya nango mpenza nde bato mosusu baokanisela yango te ke non bazoki etekela yango bata mbongo bana baproblème ya mitema na barein bango nde baopesa bango lokuta c'est pour des rituels eza mpona basacrifice spirituel eya mpona barituel spirituel eza bamamba ya bamolili na kati ya bakindoki na kati badonation esalemaka volontairement na poto na mboka mondele awa donation esalemaka volontaire batiaka bapapier partout batiaka bapapier même na bahôpital olingi ozala volontaire opesa osala donation ya baorgane no ya nzoto soki un jour okufi opesi kombo ou soit tu es en vie et que olingi oteka ezalaka non kobenga no nalingi bazwa rein nanga moko bapesa moto bapesa nga mbongo ezala bamonta wana te na poto s'il vous plaît na Afrique te na poto ezala bamonta wana te ekozala dans le 20 000 euros babilo mwa babongo sikoyo bamasolo bozoka ba 300,000 wana bambo en fait nzambe ayoka biso mawa nzambe asunga biso na bato baolobaki no eya mpona pasi donc mpona pasi yoko boma no moto et puis pasi yango ya ndenge nini to mpe banani yango baa na pasi est-ce que un général ya RDC akoza mpenza na pasi un colonel na Congo Kinshasa akoza na pasi bato bakope ebele bato bamayuyi ebele bambongo wana ebele bazwaka na bato nango te mpo bakoma ntina niva kobomaka bato mpo bazwa mbongo que le Seigneur nous vienne en aide ya mawa mingi nayebi te so naloba nini nzambe bandeko so ezali mbano ya liboso abonne-toi tikele biso mwa like nzambe amona pambola yo moi c'est la grande dame et quant à moi la moni nombala sima de bonnes choses à vous que le Seigneur vous bénisse merci au revoir bye